Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore moi, le pasteur Jacques Dinabanza. Mes chers frères et sœurs, nae kolobela bino eza sorte ya mateya soit message oyo nasengi na ba mama ba papa balanda yango. Bande kuna ngai nani koloba boye mama ake payanganga koluka mwana parce azaki na ba difficulté ya kobota. Nganga pe a hésitaki te apesi mwana. À l'âge entre 36 ans et 37 ans, mwana ngo akufi. Satan a récupéré ye. Atika ki bakoko. Toko solo la. Parce que bakoko oyo atiki bazape na alliance oyo epai koko na bango akende koluka eloko wana. E mama pe azana ba alliance na ndenge na ye sanke ya yeba. Soko azana na envie nzambe azolokumu. À toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, 6 et 7. Bible en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Aux Bible na yo, otangi na Philippiens 4, 6 à 7. Oyo kamkanda ezolo bandenge nini. Bandeko, boyebi bien que soki nga naza koloba, j'ai toujours eu l'habitude de vous donner aussi les versets bibliques comme référence. C'est à vous à les examiner. Un chrétien ne peut s'inquiéter de rien tant qu'il peut prier avec foi. Un chrétien ne peut s'inquiéter de rien tant qu'il peut prier avec foi. Nganga apesaka mbang. Nganga apesaka na mbang. Me keba. Ndeko keba. Po okoya kosima mutu. Mama tango bapesaka ye mwana. Il fallait akende koluka basali na Nzambe. Même après tango abotaki, il fallait aluka basali na Nzambe. Ayebaki te ke azana ba alliance. Et pas yakei akende kosala ba alliance. Un chrétien ne peut s'inquiéter de rien tant qu'il peut prier avec foi. Il faut tout apporter à Dieu dans la prière. Ne nous inquiétons de rien. Prions pour toutes choses et soyons reconnaissants pour chaque chose. Bandeko, il faut tout apporter à Dieu dans la prière. Ne nous inquiétons de rien. Prions pour toutes choses et soyons reconnaissants pour chaque chose. Ezra batumiki bandeko na ngai soki Nzambe apesi ye alingi su Nzambe te alingi su ba prière te ndeko na ngai nganga tango kepa na ye okosolola azosolola na ba invisible. Ba invisible wana baza batu oyo ya biso te. Baza batu oyo ya Satana. Pourquoi okinoluka mwana pa ya nganga? Nganga c'est un serviteur du diable. Nganga apona tata na ye diable, le père du mensonge. Yoko luka mwana epa na ye. Satan ne donne rien. Satan pesa keloko malamu te. Yangona bozomona
bato ebele bakota na banzela wana ba musicien omona zano jeune akufi yaka saki na ba 52 ans ou bien 45 ans kwa mobange parce que sokoza mona muke sokoza ba 40 ans ozoba ki ba 40 ans kuma déjà mobange or que sokomna ba 45 ans ozomona na sukutu kitoko makasi ba 50 ans wana satana alobaka te ke pesanga mutu boye wana ya lobaka yaka yo moko ya wana bandeko nazo sala ba vidéo oyo je suis sûr que comme na ba 30 minutes ité nazo ko sala yango parce que naza na ba thème musu na ko sala ndeko na ngai talaka mosala nzambe nini yolandaka talaka mosala nzambe nini yolandaka vina yoko tchakango na bablagi te. Ce qu'il ne faut pas faire, si quelqu'un se tourne vers ceux qui invoquent les esprits, ce qu'il ne faut pas faire, n'allez pas vers ceux qui invoquent les esprits. L'Écriture interdit formellement la consultation des esprits. L'Écriture interdit formellement la consultation des esprits. Qu'est-ce que signifie consulter les esprits? Cela signifie parler avec un démon pour obtenir des informations. Qu'est-ce que signifie consulter les esprits? Cela signifie parler avec un démon pour obtenir les informations. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'a absolument aucune communion ni accord avec Bélial, ni avec un démon quelconque. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Il faut la part des choses, qu'on distingue la part des choses. Dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, là où il y a l'amour, la joie, la paix, la douceur. Il y a aussi le royaume du diable, là où il y a la haine. Pas d'amour. Les mensonges. Ndeko nangai, mutu oyo pa yokei nganga. Aza kota diable payi amour ezate. Et payi haine ezali. Eza mawa. Po yokende paya nganga. Nganga okende kuna boku tanda kuna salite bane babala kate. Yo uti paya propre. Tango kepa na ye po apeso mwana. Diable mta apeso mwana wana. Après moins de 40 ans, à récupérer mwana wana. Et après un certain temps, à récupérer bakoko. À récupérer yo muto uti epa na ye. Tala mayele mabe. Tala mayele mabe. L'épître de Jacques, en particulier dans les chapitres 3 et chapitre 4, nous enseigne que c'est nous qui avons la responsabilité de contrôler notre corps. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les Écritures
annonce clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce verset biblique, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers et satanistes, mais uniquement par manque de connaissance. Ezana batu bakenda pa nganga, bakenda ba memana photo ya bana na bango. Ndeko na ngai tangu yo uti pa nganga. Oyebi te nini yo tiki kuna. Oyebi pete nini omemi na ndaku na yo. Les esprits oyo zo mema na ndaku na yo, un jour ba koma ba femme de nuit na yo, to ba mari de nuit na yo, voire même ba koma ba mari de nuit ya bana na yo ya basi. Tala ngambo yo uti koluka. Tala makambo oyo yo uti koluka. Bako prêcher bino parole ndenge nini. Bako loba na bino ndenge nini. Mais eza difficile ya koyoka liloba pe kotiango na misala. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ndeko na ngai, lukaka oyeba liloba pe kosepela. Lukaka oyeba liloba okosepela. N'allez surtout pas consulter ceux qui invoquent les esprits. La Bible dit, n'allez surtout pas consulter ceux qui invoquent les esprits. Ne jouez pas avec les faits. Okosimba mutu. Nous avons expliqué que dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Si il faut yeba banani bazalaka na royaume de Satan. Les satanistes, les sorciers, les magiciens, banganga, bango bafandi kuna bazozela bino. Ah ndeko nanga mawa mingi. Alors bandeko tokotanga na Bible na Jérémie. Nabai Nabino, ne jouez pas avec les faits. Il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Tangu yo zako kende kuna nganga zako se communiquer na ba invisible oyo zo mona te. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Relation ezalaka te. Siko ya zako se communiquer na ba esprit mabe, les esprits qui sont invisibles. Éphésiens 6:12 lobby, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire notre combat n'est pas contre les individus, mais contre les esprits invisibles qui sont très méchants. Des esprits rusés. Alors yo siko kepa nganga, nganga zako se communiquer na ba esprit invisible. Yoza ono zoyoka. Bandeko tokotanga nanu na Jérémie 17, 5 à 6. Jérémie. Oh, lamentation. C'est ça. Jérémie 5. Oh là là, Jérémie 5, Jérémie 17, 5 à 6. Bandeko, boyoka bien verset biblique yo, bato ebele ba comprendre kango te. Toyoka verset oyo solo bani.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Mes chers frères et sœurs, Jérémie 17, versets 5 à 6. 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La suite à 5. Yahweh abiboye, moto oyo atikinga, pe atia motema na bato oyo balukaka lisalisi epai ya moto. Moto yango azwa etumbu. Allo bandeko, je reprends Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Bandeko, verset oyo loba na batu oyo baserifaka satana ke yo okelo luka batu wana oyo aza na rien oyo yozo pesa e valeur or kaza na valeur te batu ebele bakofondaka yango o kocha kelika na moto te donc kocha elika même na papa na ote o kocha elika même na oncle na ote o kocha na bato basala cours biblique te oyo ba interprétation te ok pa noko no ovandi pa na ye yem tazo peso ba mbongo kinde classe o chelika pa na itendeni parce que ya pesi to ko ta classe atsabe botela ba mataya bolanda pa nani bato bele ba ngo ko tia motema na mutamukilite yo uti na kisasa oyibini basaka ba DST oyepa na ngai c'est-à-dire o tia motema pa nga na sali yango pe ozimukanda mabeza wapi oyo bazolo bana banganga oyo version lo bapona banganga yo tia motema na papa na mama na ote o tia motema pa na parce que bango to boti mo to kolisa yo mo to kotso makamunyoso o tia motema pa na etendeni oyo ezako loba bato otiki nzambe okepa ya bato ya misala mabe bato oyo ya satana balobi na yo okozwa etumbu. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Bandeko, ils ont passé. Maintenant, Jérémie 17, 7 et lobby, 17, 7 et lobby, béni soit l'Éternel qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Ils ont passé. Tangu yoza ko se confie pa yanganga okoki kozwa bolamu te ata muke kozwa bolamu te ndeko nanga ye. Parce que yaza muto yazo servir Satan. Alors bandeko tokotanga na Isaïe. Isaïe 8, 19. Isaïe 8, 19, c'est ça. Si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ndeko nangai soki mutazo ko lobana oke kende pa ya nganga kende pa ya boye ndeko nangai pourquoi yo okoko mutuana okoko lobana te ke non
ken na yo parce que nganga ko kute malheureux muta pasi mais yo ok et pas ya mutande ngwana eloko mwa malunga ekozala te. Alors parce que lui il communique avec l'invisible. Tokotanga sikoyo na Lévitique 19. Yango, Lévitique 19. Lévitique 19, 31. Oh là, 20, 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur que vous soyez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Bible eza kolobana yo ndeko nanga yi. Bible eza kolobana yo l'air nyonso komekate. Ndeko okomona mutu azana milimo mabe na nzoto ake epai ya nganga po abengana milimo wana. Bande kobota na buzoba azana milimo ya mbindo, milimo ya satana ake pa nganga po abengana milimo wana. Satana aza mutu akolo milimo wana. Mais yo kepa na ye po abengana ndeko na ye. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, comment Satan peut-il chasser Satan? Si une maison est confrontée à des luttes internes, cette maison court à sa perte. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si une maison est confrontée à des luttes internes, cette maison court à sa perte. Ndeko nangai, yo oke kuna ozumilimo ambindo ina ona ndaku, ouverture des portes d'entrée. Okomi confronté à des luttes internes, nakata ndaku na yo, okomi na besprit mabe, okomi confronté na ba lutte na yango. Ndeko nanga victoire ezate. Faut que nous la nzambe oya solo a aidé yo a benga na biloko wana okoma libre. Mais comment okoyo komate yate? Mama ona zo banabino akena ko luka mwana pa nganga. Nganga pa pese mwana yango. Mais boyebi ke basi bazana ma secret belé basi. Basi bazana ma belé par rapport à mibali. Soki nazo yamba 50 mibali, le musu deka mtu akina pa nganga. Mais si on a 50 basi, les 40 45 balika nganga. Parce que moi c'est musane ko luka. Moi c'est musane ko luka. Ba pese mwana botami ya mwasi ya koli. Abali aboti bana 3 ou 4. Maman na solo kana mwana miko nyoso za basala. Ba komani tikulutu na leki. Baza obenga babi mwana kufi. Aute ko so na même pas quelques minutes. Babi c'est mwana kufi. Mama Kemba ngwa kinokuta mwana effectivement kufi, mama kwe. À comprendre tel ouais où tu vas. Tango avandi. Baby se benga pasteur Jacques Dinabanza. Abenga to solo na ye. Siko tango nazo poser ba question. Ya kirdam. Et belé bozo ki na l'église bozo souffrir parce que mon toyo yozo benga musala nzambe ayebi kirdam te ayebi te na poser ba question. Na koya na témoignage musu somo mutakufi. Na tuni mama kenda pa iboyabi oui. Eleka ndenge nini? Alobi kasi ba récupérer moi na mama. Ba récupérer moi na. Alors faut faire très attention na bana oyatiki. Soko luka musala nzambe te okolela mukolo mususu ndengo lelaki mwana wana. Et yo mo be mutokenda kuna faut okeba parce que mukolo mususu kozala olali ok. Parce que alliance oyo kina ko luka, alliance ko sala même 100 ans, ozana ngo toujours. Alo bande ko ngai boye baka nini boza ko sala.
sikoyo mwana mwasi akenda atika bana mama koma on dirait mutaza aza soubiente ndeko na ngai soki nga nazoloba likambo naloba likambo oyo esalama nalobaka jamais oyo non nalobaka oyo esalama so natangi bino ko kombo o mama ngo komani Marie Claire eza na Marie Claire te mais naza koloba ngo l'air musu yo posa na kawana obombama eza na basi ebele basala ba amour na banganga mi bayi bakate lo ne ko yela bango na vie un jour et lo onine ko yela bana na bango un jour soki yo kenda osala amour na nganga za pasteur te mais bosala ka erreur awa bo dénoncer banganga te hein tang boleka kana YouTube kaka pasteur a profité ngai pasteur asala ki nanga boy pasteur asala nanga boy mais nganga bo dénoncer ka jamais pour nani parce que bo banga ka ye parce que ko boma yo soki yo kenda na nganga na sataniste c'est le moment où la vérité où comme pas Moussa Nzambe a bomba yo bo bondela ayebini bo sala ndenge na yebisaka bato ba kapananga na kotangisa ye na Actes des Apôtres zela totanga ngo ngana bino na Actes des Apôtres na tangisa ngo bango la nyonso Actes des Apôtres dernier chapitre 28 dernier chapitre 28 les deux derniers versets bibliques c'est-à-dire 30 à 31 yoka Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient les voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Obstacle athées. Nayebisa toujours bato ya pana ngabi awa pana ngai omoni ba potre ponde bana sala musala mwasi batie kuna na makabanzame bataka mwasi te na koyebisa yo omoni makamalo bananga ngala yebi yote soke bimi yo mutoko ko lubango to yo mutoko ko banda parce que na yebi mutu na tamoko te na yebi yo pete awa pe mwasi azalaka te o na ko lubana yeke no tala mwana mwasi wana ya warubina ngabo awa izate ba potre Jésus Christ ba na sala musala sabasi po ba sala musala malamu ba na sala musala sabasi po ba sala musala malamu yango ngana salaka yango na bozoko ba témoignage hein yango bozoko ba témoignage parce que na landelaka mwana nzambe ba 1h du matin ba 2h du matin akobenga na juillet benga musala nzambe na mwasi na 22h okoyoka nde ba répondre yo yango na bane bele bazoki na église eza mawa mais eza mawa quelle église au moins pasteur nous sona ba na basi vous avez passé l'ensemble des serviteurs de femmes ya mawa mingi zamawa alo bande kunangai je crois que nazo katango awa mama ona na pasi basi bazana makamebele basi bakine ba banganga basi bakine boye mi bali bakendeke me rare mais basi nzoto moi c'est na makamebele alo bande ko mama ya kendaki tangu ikoki Satan a récupéré mwana mwasi aza entre 36 à 37 ans aza makasi ake ko sale la Satan mama tala pa mwana kuna ozwa mwana ngo sikoyo ake ko sale la Satan na monde de ténèbres aza na kimiate parce que pa yo kuna ozwa ye isa place aza na kimiate ndeko na ngai soko oyebi ndeko to yo muto zolanda ngai mwasi okena ko sala amour na banganga benganga koko na sonité benganga naza na tina na mona yoto ya pana ngai awawa na bazi bonani ba témoignage ba tumususu ova na opa yo zali meza na bible na yo na kitambala na feuille na biki to poto bebisa ba alliance ozwa kimia mais sozo bomba kango o regretter parce que milimo eza na yo tamo yo ebité nganga tango yo kena ye atikili biloko ababe na nzoto nganga tango kena ye atikili biloko ababe na nzoto mais ba sataniste bazana YouTube belé balobela bino ngote balobela bino ngote ka okitiki ba pasteur ka ba matin ya découragement ka ba matin ya kumonisa basi pasi
Allo bandeko nangai, je crois que nazo suka wana na thème oyo na lobi mama akene koluka mwana epa ya nganga azwaki mwana wana bali aboti après moment ekoki sata récupérer mwana akomene ba 36 ans 37 ans mais mwana ngo atiki pe bana do ba koko ya mama wana. Alors koko ya mama wana soki akoluka basala nzambe solo te ikozala mawa pasi mkono mosusu akolela susu soit koko soit nani brusquement ndenge alelaki mwana ye. Voilà bandeko makambo ya nzambe basakana nango te zwa makambo ya nzambe au sérieux. Alors bandeko na ngai toko